Dani Bokombe, Chuna Baby, Tsunami. Bolingo pesanga nzela naleka na pe mesika na uti moto ekopela nokelama ndenge moto na faso na ye. Dani ya mama, Bokombe ya mama, C'est Dani Tsunami en direct de Kinshasa. Voilà, très chers amis, je suis encore très heureuse de vous retrouver encore une fois sur notre site internet rdcongoinfo.fr. Dans le baka rdcongoinfo.fr, et ça site à professionnel. Les lots uniquement kokutana nzora na ba misenae. Eza pour na émission tende tout ça comme d'habitude. Ezali émission moto ça là. Uniquement pour la ONG, il y a des cas innovatifs, il y a Danika Songo Kabaka, Nakati, à États-Unis, Otozali, qu'on travaille ensemble na rdcongoinfo.fr. Il y a un toye le vraiment place de razo répété. Na ba mission na vraiment na ebike pitchen tata na kati États-Unis à Rolanda émission et Dodi Chama Dikila Rose. La beauté fatale, Julie Moubenga, sans oublier Lydie Matondo. Bonjour. Ouais, bonjour Dani Tsunami. Bonjour Nabatutu, nous sommes partout. Aux États-Unis, vraiment place des Kazali, Dani Kasongo Kabaka innovatique. Place aux États-Unis, en tout cas, na PC Bambote. Ok, merci beaucoup. Donc, on aura le retour Kolanda en répétition. Pour Nzembo et Boussaleli, des cas innovatifs, où ils allaient ONG, où ils pèsent rabadon, et ça, ils sera tout, femme seule, veuve, orphelin et tout. Tant d'autres, où ça, ils sera bango, y a le lot vraiment tout y est, tout y a Nzembo ana. Tout y uniquement vraiment tout le solo da mingi, mais il y a des cas innovatifs ou des cas Danika Songo Kabaka aux États-Unis. Oui, en tout cas, merci. Bisson de Toza, vraiment. Toza, vraiment. Tous les cas. Fondation Danika Songo yango wana des cas innovatifs pour la Kosalisa bateau. Fondation Danika Songo Fondation Danika Songo yango wana deka innovatique pona kosalisa bato. Fondation Danika Songo yango wana deka innovatique pona kosalisa bato. Yabulikiro nakei
bakoma baleli dani na matali ata bapesaka dani yayo eleki musalisa bapete dani yayo eleki musalisa dani yayo eleki merci. Fondation Dani Kasongo yango wana Deka inovatike pona kosalisa Fondation Dani Kasongo yango wana Deka inovatike pona kosalisa bato
présenter biso siko nzora toyoki nzembo ya DK innovatique. DK innovatique est-ce que ekubima quand position nango eza ndeni po toyoki nzembo kitoko ya DK innovatique Danika Songo Kabaka na États-Unis oyo tozotravaille ensemble ko partenaire na nga ya yo pe po akotisaki yo na masolo lobi tozokende un orphelinat tozokende bai tokende mpe na prison et tout mpona kotika babilo. Ouais, merci. Nga nazana na mouvement nanga pona DK innovatique. Eloko na osepela mamo DK lobi esala mezala bien. Toke ba prison, toke na ba ferina ko tala bana oyo basengi ba parents, bana oyo basanga ba problème. Eloko nga na osenga kaka nzembo yo. Loko DK asa makanisa wana Kinshasa mois d'avril. En tout cas na osepela nzembo déjà esala manga déjà na mois de mars quoi, on est déjà pour la musique studio bez na problème nango ezaka na bato nango ko sala da nzembo ko sala déjà clip nango et les gars na télé na RDC na ville Kinshasa pourtant on dégazo ya mbala mo to yimo ya to kene ko tika ba biloko ye ako ya nango et c'est déjà plaisir nga za beso ba artiste to ko ta déjà studio quoi biso to za na ponaye to ko tika ite na mukyo ya za nango azo linga ede baninga obazangi batoko baleke na mbongo bana makanisi wana te en tout cas pour nanga nzamba pambola ye abatela ye musana ke liboso lokwa za makanisi bia ko ede batu eze sango na biso. OK, merci tout poser pour moi musicien de Bleuson. Ouais, apesi na mbote na yimo Danika Songo Kabaka mosoni monene donc bisika zali na mutema monene oyo ikanisa zuya kosunga bana Congo kosunga partout donc nzambe pena bakiseli lisusu na ebele batawe bazala mingi te na mokili kwa basila batamite na mala bongo ezala soupe na te mais innovation lo wa ina makambo ngo susu donc nzambe pena asunga ye kwa asunga ye na bike esuka kana na bango te ekoma tina ba orchestre kosunga pe biso instrument banini ba tosi donc iza ONG yango na do nzambe pena bakisa tala biso wapi mbonda biso to zaka nangwa lakisa Bon monda mukie boende nzora. bongo te wanjamona ONG pena yimo DK mona vraiment Innovatique o bino mo fabriquer ngo biso mo to fabriquer ngo biso to zana bezo ka lisungi nde naza danyo na kokite na na kokite bato ba edenga yi yango pona moni do repa lo to sana kala yango tant to na studio to kuta na oya bien ko to beti mais na rap bezo senga moi mambo da bien zalaka. OK, merci beaucoup na yango so loba na musicien Christian Ozil. Babi yo trisha voix Kofi. Ozo ko fa mo pao. Ozo voix na e. Tika na iti. Beko da bio tika ni mambo yimba. Otika tika ngalo kuti na ngara. Beko da otika ni mambo yimba. Ngasko na ramase na ngara. Don lokoti na ngara munika bio tika vonga la bien. Vonga la bien sko do beso tika kende ga bwe habité. Tika ngala baka na ngango. Munika sepeli na ngompe batu niti junior bongo union européenne sepeli. Nathalie Kamenga de Switzerland, Sepeli, Yolande Maloula, P. Sepeli, non, Makasi, donc. Il y a José Long à faire. Ah, les consolateurs, vieux. Les hommes, déjà mon vieux. Donc, ma solo, donc, Pépele, quoi. Pépele. C'est quoi le banini pour na DK innovatique? Donc, DK innovatique, Danika Songo. C'est-à-dire, beaucoup de chapeaux belé, quoi. Beaucoup de chapeaux. Merci bien à Idéo Azur Sala Fondation, parce que, nous temps aux 8 mois. Moi, il y a tant aux 8 mois, quand il s'est rappelé, le temps aux 8 mois, quand il s'est rappelé, Bazanga. Nzamazanga au Pambola. Donc, il y a un Zambazanga au Pambola, quoi. Nzamazanga au Pambola, pour na idée azur, maman, VV, orphelin. C'est à repasser un bon, mais mingi, un peu ce peu musala. Oui, Lukapo et Kabolo Anamia, Nanzala. Voilà quoi donc. Merci beaucoup, quoi. Merci. Merci beaucoup, Kishinzora. Namoto comme la souka. Tozong na rap na studio pona maso boza so bana avant na zonga beaucoup ta déjà studio te yo uti so boete wani na tika bino boete te to kota studio na yo nganga na yemba ngana na bwaka obende na yemba pe o chama liloba moko ka niti nini pesa mo liloba o niti Christian Ozil azana ngo pesa ndi apesa nga
apeso eyaka na studio sikoyo krisi ndo bato baoyo bangabanganga na comprendre te tena respectaka on tena bangako tena respectanga makasi makasi okoka otananga te nayebi ne valeur na Dani Tsunami moya suka kasi prince yaka non prince makambo osalaki tosepeli te prince tobondo oyoko lisu te prince ndenge osalaki bon mwana azongi prince azongi okende pwani ezalaki kaka mama wa famille yango monaki nakendaki mais je suis de retour nazongi ozongi libela mpo oyo eza orchestre ya famille donc nzonga ndenge aza wana kosala mabe te aolingaka kaka omata ya bango moko donc ya bino moko ya bino ouais eza bongo aza de un aza lider te maza tante na nganga neto makila moko toza pe na kombo moko nga prince ndonga kunguniko ye bondela Christine kunguniko donc aza tante na nga alinga pe osanga mabe te nazongi nakokeba orchestre mosusu te so mbe bareme komenga so nakepe so pa faire so pe nete ngayo nazongi tosepeli tisala biso mwa solo moko kasi toyoka babengango basolo eloko moko boye eloko moko boye kaka biloko ya vie en attendant osala banote na eloko nini oloba mpona deka innovatique deka innovatique napesi kaka bambote ebele bato ya boye nzambe atikaka bango te donc acontinue kosunga baveuve baorphelin nzambe atika ye te na moki oyo aza nango akabolaka yango mpe bato ya bongo nzambe apambola bango su ya koleka donc mbote ebele papa nanga moto ya pasi mama botinga nde mobola motame tonda mposa kokabela mozangi okoka banini ye nzambe nasengise na yo mbomengo bonya mayele mbomengo bonini ye nalelaka na nzambe elila masabatani lokola yesu na ngomba ya golgota nzambe mpo nini otikinga bomengo bonini ye nalelaka na nzambe elila masabatani lokola yesu na ngomba ya golgota nzambe mpo nini otikinga bomengo bonini ye natunaka na mama eske babatanga mpona nyokamaka anga nalembi bopauvreté bomengo bonini ye natunaka na mama eske babotanga mpona nyokamaka anga nalembi bopauvreté bomengo bonini ye yokoma kolekanga na mosika nasala yo nini nzoka nayebi ke mobola mpe azwaka mpona nini prese babia te bomengo bonini ye koma kolekanga na mosika nasala yo nini nzoka nayebi ke mobola mpe azwaka mpona nini ngai te naluka yo na babulo na momanga mpe na losambo ebabakatinga maboko te ngongongo mpe ezali ya nzambe bomenga zala te beja nayamba yo na loyembo lokola wendo yemba Marie-Louise choki ya mokuta yembaka babi babola ya kofi ya kame Union Bongo Union Européenne bomengo zala te beja nayamba yo na loyembo lokola wendo yemba Marie-Louise choki ya mokuta yembaka babi babola ya kofi papato osangwa babia bakobelela na monde entier nzambe yoka kolela oyo ya bana na yo otika te matu idole ya mona seba
pasi yo moko sala biso nzambe akakotala biso kotika te José Elonga mona bampasi ye nzambe yoka kolela ya ananonga ye nzambe yoka kolela oyo ya Flori mamenyi ye sanga nanga bakobelela na monda nse mama bomengo tandele mama bomengo tandele kitoko na elengi prince en tout cas prince Sierrano non assisté prince Sierrano non assisté n'habité nzembo boso la qui ont beaucoup de studio beaucoup déjà ouais tout côté de studio les angini te kami te clip ezobetama clip maramino so moi mais là deka innovatique nzembo c'est là bon un clip peut aussi te foutre et tu sais ce que Alex a prince moi 3 baskets moi 4 jeans moi ma chemise habillée ba polo ba body bien deka innovatique soit achète moi 300 balles peut-être là tinaki clip les continue na zandu le nene asana clip deka innovatique problème mais été ça avant na kende avant na kende no salon ngamo no salon no compte deka na compte deka yo mo mais ngapa na kati tsunami quoi ouais ça la $300 réussir au cotisando somi 3 4 40 40 ça 20 ouais tu gagnes la chemise va dire ekoki nango merci vraiment merci à toi vraiment merci on a zaki fan à Babia ya papa na on a zaki fanatique ne makasi ouais je sais et ça a plaisir pour nous face à papa so meko que c'est mon bomo OK yo ba 300 kuna zongo te ba rimer on ne pas faire so pas ninte te pas faire te kuna que c'est aussi là na fana na ngana ba bimate te kolo ba mite dani na fana na ngana palin moi travail moi bambangu ka ne ba vie ba lobara pour notre travail bien bien té mais sangate petit nga faut bosser pour ba voir au biso to kindara likolo wana faut za na pema mingi et on a ndoki mamba moi bambangu moi silikoti moi veut fungwami zongi siko mon soleil qui est normal. Merci beaucoup. Merci. Tu auras un mot de la fin pour clôturer? Ouais, en tout cas merci beaucoup pour l'angato songara deka innovatique danika songo kabaka kombo landaka kabaka ya kabaka te babi kombo landaka ma pasi na pasi ma pasi na pasi kabaka akabaka ouais na pesi mbote na Mélanie Intercontinental ya lievin KCC na linga ko mingi Mélanie oyebi na ko tika kaote grâce ticket dans le cœur na bosanité Fidéline Bijano sans oublier la ratia Maroc ma copine à moi il y a Joséphine Mengi sans oublier Sandrine hier on a rosanga telle puissance centralisation Moubeneski elle puissance la patronne la reine de Belgique la reine de Belgique la reine de Belgique la reine de Belgique elle puissance la patronne elle puissance la patronne Sandrine Sandrine en tout cas merci beaucoup madame Chaba Congo quoi. D'accord. Merci à toi Nzora, merci à tout le monde, merci Bandeko Bazaka fidèle na site internet r2congoinfo.fr na pesimbote na grand prêtre Césangadi Bambote Belé de Cosmukoko Ginseka Rachidi Tima de Boston Dodi Chama Julie Moubenga, Moubongistin, donc Batnous Batarabiso, donc vous êtes tellement belé dans autant qu'on nous souhaite, mais on est ensemble. Il y a Willy Mouché Nico Damboka, Kande Tosolagi. Viens dans la Rami Amissi, dans Zozonga. Merci beaucoup. À bientôt.